C'est un côté là. Go!
La solution, c'est vrai. Maxi Bio Café. Mon produit oyo et ça la mène à Belgique. Bazuma yele na bango batie. Nzoto na moi ma voix faiblesse sexuelle et ça la carte. Nzoto un peu de diabète, onga ma voix na nzoto na mo binzoto kota bikila. Et vous idée. Bazuma mo moto amuke. Otie na tasse. Au fumuli. Moi mo tiède. Niti mwa chocolat moko bo oyana mwa goût moko elengi bo omeli donc omela quelques minutes après au PMI au sentir que biloko elongwa na mokongo ezonga ozongi ndenge mutu azalaka place baoteka Maxi Bio Café omona baoteka etu max ofungoli yango ofi bango ndenge mwana amelaka libeli Tanga aussi là. Vas-y. Comment solution la question? Maxi Bio Café. Les ongles se sourient nangai. Je te sais que qu'il a été. Je veux qu'il est le wananzot dans la solution. En tout cas, solution à votre problème à santé Nabino, c'est Maxi Bio Café. Vous trouvez ces produits, une seule adresse, chez Swakop. Nous sommes sur l'avenue de la Nation numéro 12, Kinshasa Gombe, référence City Market. Nous sommes juste en face du centre Wallonie-Bruxelles. Maxi Bio Café, la solution à vos problèmes. Il y a tout dedans. Maxi Bio, café original, bande kotomela yango pour la santé na biso. 2 années, pendant 2 années, j'ai vécu la clandestinité. Et le maître Jésus disait, l'esprit est fort, mais la chair est faible. 2 années de vigilance, traqué par la NER, l'armée, j'ai contrôlé même le mouvement de Cancrela. Il fallait tout vérifier pour prendre des résolutions. Le corps a tellement travaillé que finalement, après 2 années, le corps est devenu fatigué. C'est pourquoi je vais me reposer pendant 2 mois. Et après cela, je vous inviterai à une conférence de presse où vous poserez toutes les questions. Mais
la sagesse Congo enseigne qu'ainsi, Yamantela, Kaïsa-Nukangako. Ça veut dire qu'un pays où les citoyens sont constamment inquiets ne se développera pas. Et le maître Jésus a dit que tout royaume divisé contre lui-même court à sa perte. C'est pourquoi je suis venu pour travailler avec la gauche et la droite pour faire la paix dans ce pays, pour orienter notre peuple vers la paix et finalement développer ce pays, car si nous ne développons pas le pays, je ne peux pas vous dire ce qui va arriver. Parce que tout ce que je dis se réalise. Mais pendant 2 années, je n'ai plus vu ma femme, je n'ai plus vu mes enfants, mes militants, mes amis de la gauche et de la droite. Laissez-moi me reposer et dans 2 mois, je reviendrai. Je serai en forme. Pour le moment, on parle de maladie. Je ne suis pas malade, mais je suis fatigué. Parce que le corps... mes jours au début. Après, il faudra reconstruire cette maison qui a été détruite par 5 armées. J'invite la presse de nous suivre pour visiter cette maison. Fais le travail, papa. Ça, c'est un salon où je vivrai provisoirement. Avant, la destruction, c'était plein. Maintenant, je vais vivre. Il n'y a même pas de chaise. On m'aura payé. Je vais le remercier. Parce que je m'adresse à tous les Congolais. Si quelqu'un peut m'aider, je vais simplement le remercier. C'est tout. Simplement acheter un matelas qu'on mettra par terre et je m'en vais dormir par terre jusqu'à ce que je sois en mesure d'acheter un lit et on va équiper les chambres à coucher et un lit. Là, vous avez la salle. Vous avez la salle de pouvoir estampiller en volant le bien des justes et des innocents qui va faire son bonheur, malheur, malheur, malheur. Par ailleurs, c'est Charlie Non qui vit de loin dans son confrère Maxi Bio Café. Balobi na Maxi Bio Café, ils ont traité par hémorroïdes, par force, ils ont la fatigue. Donc ils ont traité tous les maladies qui écoutent dans notre Maxi Bio Café. On a vu de loin na Melakango et Bongoyo. Ayuna. Tout ce que l'on Oh, on se l'a déjà vu là-bas, c'est tout 6. Ah, il y a des gens qui n'ont pas de manga. Il y a des gens qui n'ont pas de manga. Il y a des gens qui n'ont pas de pistolet. Il y a des gens qui n'ont pas de notice. Par contre, l'indication est atteinte. Oh, ce que je me rappelle, il y a l'ouïe. Dans ce salon, on a 4 landangai. Au Lukaki Yango, au 6. Tu vois ta postologie. Tu vois, il y a podium. Jamais. Avec ici, non, non, pas quand on a attaqué na soko na kabila, mais il y a quand on a makana. Et yo moko vraiment. Hein? Ah, solution des jeux soit mat. Solution yango. Maxi Bio Café, ndeni ni ressources. Maxi Bio Café, izo sala makambo ebele na nzoto ya moto. Fungola nga mémoire. Dans notre traité, faiblesse sexuelle, hémorroïdes. OK. Solution la soir.
tomate Napoléon. Bongo kokate. Non talo kutu. Maxi Bio Café. Nazombaka mwana. Maxi Bio Café. Et bongisi libala nanga. Bien à dire. Podium Napoléon. Pakaluya zomi mwana. Maxi Bio Café à base de plantes. Essentiel, maladie, belle les autos. Tension, hémorroïde, faiblesse sexuelle. Ça c'était comme ça. Zila. 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 Banane Mwanasemi Mbote. Nabanza les lobiso nyonso tozana ici. Izaka kabino awate. Izana bato bozo omona na ba bozo omona te mutu nyonso azana ici. Et ce qu'on a vu, donc remercier Mingi, président de la République, OEP, à s'investir et longo, Nabiso grâce naïe, Nde Makambe Bene, ils ont facilité. Donc on fait ça y est, ma il y a justice. Je vous remercie pour Bino Bozaba Nanzambe. Je vous remercie Bakodunion, Soya Bamapinga, Ezala police, Ezala Nini, pour Bino Boza. Na yoka wa mingi bozolo ba Bible, bozolo ba Nzambe, bozolo ba grand maître Jésus. Alobi ozongisa na mutu oyo asaleli oyo ya mabe te eloko tozokunda sikoyo boyebi que 2 ans entre ciel et terre ce n'est pas facile. Alors na 2 ans na batebele au babena fiwana bakatisaka neti eza facile, c'est dur mais il est tenté. Le plus important ndenge moka utoluba tosimba na moko po te totombole folo na biso ekende liboso lelo ndenge ayeboye bakonzi na biso ya justice batali nyonso bapesi liberté na ye. Yo na ngai ndenge ye moka oti koloba awa nzoto eza nzoto meme oyo atonga mokili ye moko akomaki na ntango oyo alobi nabema yango nde auti oloba awa ke ifa pemba nano 2 mois po tobunda azwa le fisque
minimum to expliquer na bambola matati ekolo pote oyebinda koyo il s'est investi tango nazo sola na ye plus de 35 ans. Il y a vie mobimba na ye de muta alobaka ke soki un jour na kufi na tiki limbo esiko nini bakoko lelanga nde asalaka investissement na ye nyonso na ndako. Bon, manière oyo yango eza détruit. Alors bakondi il faut pe bayeba pote totia ye maboko po ye moko muta abokaki ndako na ye te. Voilà la place wana ndebino okozala kaka na losambo ata muta atomuli bino botumula te. D'ailleurs wana ndezalaka philosophie ya pundu ya maya kobandela na likabo moko te. C'est ça la philosophie. Donc bino bokosala na sorte que bokotia nyonso na maboko ya bakoko ya kolo ya grand maître Jésus ndenge la gage ezali voilà à Simon Kimbangu et puis surtout, au batelaye, la très fatigué terre. Pour Nzoto, Ezali, Nzoto. Mais cela n'empêche que joie à peuple, et ça n'a tous les jours, mais pour y bakapé, que Nzoto et Nzoto, il faut jouer en temps. Il y a qu'à se reposer, et puis tout abandonner de temps en temps, pour tout ça là que processus autour le bawe ke denti na suka ya mone na ebisibino il faut to sabela pour l'école na biso il faut to sabela pour la grand maître mwana semi donc il faut to sabela pour l'école na ba kondu oyo nyonso bazana biso na yebi ke zaki dossier difficile, très difficile. Parce que Moutounion, ça a na bao balingi na bao balingi et que na musala oyo tozalaka na ba camarade misato oyo ali boso ezaba idéaliste bato bazana makanisineki oyo mibale ezalaka ba opportuniste oyo ayeka ka pouvoir bénéficier game moko oyo misato ezalaka ba traître. Mais batomisato wana bazalaki même esima ya grand maître Jésus-Christ. Alors ne mwana semi ye pas aza na bango mais mokonzi bayebaka ye ntango ozogere bato nyonso misato wana nde bayebaka puissance ya mokonzi. Pour traître, autant yaka ko livrer yo, yé pas comme memela o basam. Opportuniste, il faut convertir yé à comme la ligne yaba idéaliste. Idéaliste bango ba ko komisa yo ti na objectif na yo. Ya modé na 5000 net muta yé boyé et ça la tozaki na ba ko so atrepino quoi. Bot mela maya bio. Parce que Banzembo Boyembiawa, il y a un traduire. Alors, j'ai compris, contrairement à Batembele, il y a réellement Lingombo et Zani. Même un gars n'a pas découvrir ma cabébélé dans la zone traduire. Donc, ça vrai qu'elle n'a compris que bino na biso toza mutu kaka kaka zo traduire ngaya. Donc ça veut dire il faut tomber la main à pio to kota na combattre biso mon côté
nakati ezala mutu ya mabe ezala mutu ya malamu totikela leader ye moko atia mutu na mutu nisika topesa ye pouvoir na ye moko atia mutu na mutu nisika na ye bino ba base bakara wana eza musala na bino te wana eza nde musala na ye leader. C'est comme ça que même au grand maître Jésus tolobaka topesa na nzambe o eza na nzambe na César o eza na César. Soki tozana ba problème tango leader akotaka na ba situation ya akotaki ba problème ya mike ezaka kaki. Mais l'essentiel est sikoyo mokili mubimba bazotalela bino ndenge poko surmonter ba problème wana peto komona bino bomboko wana nde biso nyonso tokoya koluka bakarte ya poto ya mayala. Merci en tout cas président, merci mingi na banda mutu nyonso ayoki papo ya mutu musika. On ne vous donnera pas les détails. Président n'a pas de détails, Moussou, Aouti, Moussika. Dans votre zone, on va entre ciel et terre, Moussou, Bazon, Seka, mais Aouti, Moussika. Il faut tous aller secondaire ton monnier, tous aller secondaire à CP là, tant que vous yemba, tous aller secondaire. Nega alobi na kozala moninga ya oyo ya gauche na ba oyo ya droite. Pona nini to meme kolo na biso na développement. Aoni kolo baka peuple eza mikolo nyonso kozala matraqué et kozala kamwa passe po ba tonga mboka na bango. Et puis à traduire en gros, alobaka munoko nyonso mais il faut suka kaka na munoko na yi. Ouais. Alors il a traduit tout ça. Ça veut dire bon on dit lelo makamba pouvoir ou salami de manière pacifique entre mokonzi ya kala na mokonzi ya sika. Makambo ya kala tobosana makambo ya sika oyo ya yena ngwebwa alobi totonga mboka gauche na droite. Est-ce que bino boyoki awa ya alobi ke bon na kobosa na droite to na kobosa na gauche oyo wana nde philosophie est bonne adepte philosophie ya maître nda azoakaya ya ye philosophie yango. Alors yo sikoyo oya koloba te batendela kabiso ba soda omoni ba kominda oh yo tika makambo wana biso nde ko occuper na makambo ya ndako. Yo nanda oyo grand maître ye moko awoti koloba. Donc ba oyo nyonso même tozaki na makala to monaki ke bana misatu moko bazakuna to monaki pe ba mususu côté mususu esika azalaki adressier l'été azana ba liste. Bon moi je sais pas comment il se communique avec eux bana etalingalité mais azana liste nyonso ayebi nyonso bokomona bana wana nyonso bazobima moko parce que wana des années philosophie ya mbolamatadi ya sika Félix Tshisekedi. Donc mukolo makambo yoyo babimisi ye. Alors sikoyo yo liye nyama olobi nyama eza malamu ebongo supu ya kozala mabe. Alors na supu nyonso bakolanda nyama oyo. Voilà makambo ndenge il fait ça
remercier les jeunes au Mibale, bazalaki ba cadre na ye ba jouer rôle munene. Tout comme bazalaki pe libanda ba jouer rôle munene. Alors on a remarqué awa na butu ya mayala baza complémentaire. Oyo moninga azuki mususu abakiseli, oyo moninga azuki vraiment tu vois que c'est une philosophie de développement. Batembele ba yebi bino na noté même ngai abanda ko yeba te ngana bana mona ndenge mususu. Donc aujourd'hui j'ai compris pe ba mususu pe ba ko comprendre. Tant que mukili nyonso to ko comprendre boko mona ke makambo nyonso abu ya. Voilà, chers amis, bozala na kimia nyonso na kufanda muke na grand-mère la biloko mususu à ce moment tokotika ye na kimia soki biloko ane ekomi mais bon continuer pour y parce que par rapport d'où il vient, ça lui fait énormément plaisir. Et les ils ont été pour naï. Koli a nyos yaye yangwa. Tako bozo yembaye, bozo rappeler mission nabino. Tako bozo la kisaye bako kondenge baloba. Oye salamina oye sa tesika tozo kende. Tanga Zoloba, go! Ça c'est les Yoba. Donc, Yako, te remercier Bilomini,